na paradiso mulumba Nzambe tango asali Kongo amoni kaka eloko mosusu ezali kozange ayekosa président mulumba titi na mopanzi ya Kongo tolelie bandali balawana tirelo tosali seko na ngai na kotune pona yave nini biso tosala yo poto yina biso titi tomona papasi pona ide pese mabale kufa na poto pona yo babutiki ekatana pona interiume mabala ye panzana pona yo tokota boloko pona titi to bebisa benteseda pona tokomana bawise pona lukamboke yo kamisa titi lukamboke yo kamisa titi lukamboke yo kamisa titi yo kanisa sokoto wani na tona bakana na bigo ndenge mo sebeni ezaka ngamo lobeli na bino ya sokoko madera na embela mo mke ya titi kuya titi to bunda rumba ya titi ninga zawana ba histoire zo me la biso le prenez-vous en charge to yo kango déjà na poto bana kini histoire yo ya titi zo me la biso prenez-vous en charge lala ponga ba bébé eza opinion na ye eva libumu na ye tolo bateke bakosi ya titi ya titi ndato meka kokosa biso mais le biso to bana mvuluzi ya mona labika fils evala ya bika Selezino Francisco Bolingo odo ya mona labika fils evala ya bika Selezino Francisco Bolingo odombo ndonge ka zomona magamango andiki Kongo yokuto lindaka kuti balu ba magambo ya titi te me ya titi zo sumba nde na nganga ingeta nazala ngati na contre titi te parce que on a le betel kanga na titi kolaba mwana mare ya titi ototika kamuka apona 20 000 soki milliards kolaba mwana mare ya titi ototika kamuka apona 20 000 soki milliards oteki IDPS tele loli kamyo komeli biso na kata IDPS babomi mwana moko kaka pona shorti na yo na makaro ya titi IDPS babomi mutu okoloba nini nango ya titi ozokota liboma eza baje na bino testo yebi yango Cédric Kanya Cédric peut-être Cédric asimola pona yo yaya oza kaka na discours ya moniato prenez-vous en charge lala ponge ma bébé mais ma biso tio tina ba le 19 décembre Kabila et de la Somalia ya titolé mbongwa bongo yo kantika vino banokota ka bana na banokota kaka ya titi banokota kaka ya titi Congo eza awa seule solution pour le Congo la Congo ezali Kabila dégage soulèvement populaire bana kini tokota babolo kwa banteseda ekufa batu musu baso babese baso ba français mais ko kata frontière takende via titi amutu na ngai ngana vote sécurité mona muluba ya bi maluka na bashori na ngabaluba kai titi nini bisoto sala yo poto yo ina biso libalati ngai titi nini bisoto sala yo poto yo ina biso belanga ititi nini bisoto sala yo poto yo ina biso. Breaking news Basangwa Congo na bamboka na bino eza masolo ya proverbe 30-30 donc lelo ezali
toujours ça la récapitulation, il y a ba nouvelle, il y a semaine, récapitulation, il y a ba information non aujourd'hui na semaine oyo. Information oyo eza ko circuler na mboka oyo ningisi mboka ezali bongo atterrissage ya Kolabo Tshisekedi na Congo, bolandi ndenge ba mama ba yembeli nzembo pe meeting oyo ya sali na masolo so sali ba congolais ba sepelité pour ba moniete ezali confirmation que Kabila a zo collaborer na Tshisekedi pe Tshisekedi ezali ya kokamwa mokili mobebi ke Tshisekedi ateki li Seriano alias Moïse Katumbi IDPS atekeleka IDPS te atekeli Marthe mwasi na ye pe Kobetox mwana na ye Félix. Donc Tshisekedi a été payé pour nous faire imposer un Zambien comme le futur président du Congo, donc l'homme des Occidentaux. Tshisekedi, surnommé par Kagame le tranquillisant des combattants, si l'assassinat des combattants de l'UDPS devant la résidence de ces derniers n'arrive pas à soulever l'opposition et n'arrive pas à soulever les Congolais, alors laissons Tshisekedi continuer à manger Makelele et son foufou chez lui à la maison, et Tchibela Bela y compris. Alors, pourquoi est-il parti à Kin? Batwazo Tuna, ce qui moutolati macaron à IDPS, Oyo Azali garde, Oyo Azali ko milité, ba bomiye, liboso yaba tunyo sur IDPS, et que ba dirigeant IDPS va continuer na bangolia Makelele na foufou. Alors, pourquoi Bakende Kinshasa? Tout avons on a breaking news, pourquoi l'IDPS est le clan, elle le tribalisme, elle tribal prend le dessous sur la diaspora tout entière qui a désavoué Tshisekedi. Pour Nanini, IDPS clan familial et Zozoa. Le dessous sur diaspora Mobimba, Oyo est désavoué Tshisekedi, sauf quelques partisans au bazar tribal, ne bazo supporter leader na bango. Bon, Tshisekedi a été payé par Kagame pour tranquilliser les combattants et l'opposition de Kinshasa, pour faire les faux malades à Bruxelles et laisser les Rwandais Kabila piller et massacrer les Congolais pendant 4 ans. Donc, bande kobele ba komini na ba proverbe Tshisekedi pe apretaka serment na Kabila yepe mandat les aussi le 19 décembre après Sabiso compte rendu il y a mandat na étant que président na 5 ans. Mais biso to yebi que compte rendu na ye ali te bilan na ali que asala ki les faux malades pendant 4 ans ay ko lia ko la l'année na Bruxelles côté Kabila ko yiba pe ko piller. De l'autre côté Rubero Kengo, Bisengemana et tous ces clans Tutsi et les officiers rwandais infiltrés dans l'armée servent que Kanambe ne plus accepté par les peuples congolais, surtout dernière déclaration moni ba congolais ko finga Kabila ko mema cercueil ko yembela Olive Bala assassin na kati ya Kinshasa na 15 ans Kabila salamate donc bazo préparer pe côté na bongo sala info coup d'état. Alors Basango ya semaine oyo ezalaki sous grave Kofi Olomide esprit ya mort ezolandaye autayi ko tuta moto na mutuka pe akimi donc ezali mawa mingi bomo na bino moko moto azomi benga ki azali responsable to chef a tuti mutuka pe akimi en plus tanga zokene na parquet ba jeune oyo balandaka bato bazosenga mbongo Kofi ayebi kolomba te peut-être kisi na ye azwa bagwana ye ya pasi alinga kokaba mbongo te. Alors toza na problème moko na communauté bagaire zéro bakoka vite basimba bakisi ba respecter bana nyonso surtout o bazo sambela o bazo luka na effort personnel pour bango bakomi ba PD pe basimbi bakisi lokola binote. Donc bon respecter bato yo bazo luka na effort personnel pe bato basambela. Alors na Kinshasa semaine oyo mama ya Marie Misamwa kufaki pe ebembe na ye ebimaki bon bato bazo funda AMCC Muyibi na bango pe emonani parce que Patrice Ngoyi Musoko
oyo azoyokisa wera soni soni mbongo ya matanga ya Marie Misambu ye azwaki mbongo wana awelisaki bakunda mowe, il semblerait que tombe na ye ezali ya kopeba petit kona batie Pierre Tombalte. Et pourtant papa oyo bakufaki na sima kuna makambo za kitoko. Donc AMCC botika moyibi bobongwama, en tout cas mutu lokola Patrice mbongo ba CD mbongo ya moyibi mbongo batu ozoyiba oyibi lisusu na mbongo matanga ezali bien te. Alors dans RDC basangwali chaque mois délégation ya Conseil de sécurité des Nations Unies ekitaka na Congo koya to éviter ba kosala nini, mais ba Rwandais bazo continuer ka koboma ba Congolais na miso ya communauté internationale batona ba réagissaka te. Alors ezali likambo moko ke faute ezali ya ba politiciens na biso ko bazali incivique pe bazali ba corrompu. Commerçant PD akoki kokoma jamais patron ya musique commerçant musique congolaise. Alors sengeli na bino bokeba kobengaka ba PD pe bato basimba kisi oyo bazali bongo ba repris de la justice ba violeur o bazo sala violence à la femme bakoki ko diriger musique congolaise te. Esengeli boye ba banda musique congolaise banda bato oyo ba faire monter musique congolaise. Ezali papa na biso oyo to bengi na kombo ya Wendo Kolosoy, ezali bongo papa na biso na kombo ya Kabasele le Grand Calais, tozali bongo na Dr Nico, tozali bongo na Tabulei, tozali na Luambo Makiadi, bango wana nde ba patron ya musique congolaise. Tuye kolanda Verkis, tuye kolanda Zaiko, Viva la Musica, Victoria, Empire Bakuba, Mopero, Langa Langa Stars, Shock Stars, Wenge Musica, Wenge El Paris, na ba geno ya lelo, ba Ferre, ba Fali, bangonde bazo continuer musique congolaise. Donc ba vrai patron musique congolaise bango wana. Alors patron musique congolaise Tilelo ezali Grand Calais, na ba musicien tout au babeta en Afrique en jazz, Tabulei, Jamais Kolonga, Dr Nico, Deshu et les autres. Lelo o Ferre Fali, Apocalypse, Bendo, Chanda, Marai, bazali ba patron ya musique congolaise o ba continuer ko la fierté ya musique. Alors na niveau ya Kingakati ba Rwandais bazali bongo na atmosphère ya fin règne. Zoba pe bolole ya Kanambe to wuti ko solola na Boshabe pe na batu oyo basali la ke ba discours ba lobby ba simisaka ba touche po atangate ayibi ba expression oyo ba komelaka ye académique ayebi kotanga te ezali passe yazalo ko la chaku asalaka ko répéter dernièrement kutu autaye ko sala discours mo ba komeli macroéconomique ayebi te macro la nini en plein meeting azotuna macro iko nini anafana nini ko macro. Voici la liste des traîtres au boko gravé poto pinir bango lettre au Kangakabila. Numéro 1 ezali Evariste Boshabe, numéro 2 ezali Obe Minaku, Mukolo, Boboliko, Mende, Vundwawe, Muzitu, Matata Mponyo, Willy Makiash, Gizengi, Kinke Mulumba, Kimbuta, Olivier Kabita, Touzakle. La liste est longue. Boye Barabato Onde Bazali ba traître ya Congo. Donc Toloba qui était makambo ezali na RDC ezali grave ezali eloko liboso Tshisekedi ateki IDPS na Syriano ou azali juif, c'est-à-dire israélite, pe maman na azali zambienne, ateki kaka IDPS te mais ateki na Marthe na Kobetox mwana na Félix na IDPS. Pe lisusu AMCC muyibi na bango monani mbongo no surtout babimisaki pona kokunda Marie Misambu frère Patrice faut rendre compte nango parce que musala sali na cimetière kuna eza mawamingi. Tolobi lisusu ke commerçant pe PD mon côté akotikalaka jamais kokoma patron de musique congolaise ba patron nango ba ebani ezali ba Kabasele Kaledjev, Kabasele Yampania, tozali bongo na ba papa na biso Wendo Kolosoy, tozali bongo na ba Franco
tozali bongo na batabulei pe tozali bongo na ba Nico, ba docteur Nico, ba oyo bazalaki bongo kosala fierté ya musique congolaise. Alors tolobi sous côté à Katanga kuna na Kingakati pe bazali bongo na fièvre ya atmosphère ya fin règne zoba ya Kanambe bato ya majorité tout so na bango balobi basalelaki ba discours po ya tanga kaka lokola chakupo ayebi ne français te. Ezali breaking news basango ya semaine oyo utukoleka. En tout cas, Félix Wazekwa aluka master naïf Kofi pour nous délivrer parce que papa Wembana Kester bazaki na ba problème mais ça fait 2 ans pour être après lui à Kester papa Wemba kufa mais à Kofi na papa Wemba on dirait papa Wemba vraiment azolinga na Kofi ba alande le plus tôt que possible. Kofi a un problème car na bato ba kufa te mazape na problème na bato bazana bomo. Yango auti ko tout a mutu akimi pe procès zone sous na parquet. Breaking news. Yes, Nkolo.